La sopa qui n'a pas de Lilith. Bon, ils ont bien pour la équité à sucre. J'ai bon. Na jus. Otokisi. Oteka na mai. Otokisi. Après du passoire, non? On a pas assigné na ba mbuma e jus na ka. Ocha sucre. Oh, nous dans le monde pour expliquer qui doit ocha aussi quand même. Et qui t'a glycémie. Tapotez les lèvres s'il vous plaît. N'est pas moi Anna. Anna nous est à mon selou. Marcelo é. Marcelo é. Marcelo, avant de nous prendre un thé quand même. Ba polo na boutique ezali, ba polo tote ka lundi, tote ka sous samedi, tote ka lundi. Mais ce qu'on a la poste pour commander à partir à 10 pièces. Mais ce qu'on a la poto, batunya sur la poto, moi n'attends de nous sur la polo. Exact, bata Kinshasa pas de problème, bata poto ba agence Ekangi. Ah bonne année, ah toi on a 2025. Ah toi on a 2025, bonne année na biso ça le 17. Donc ba chinois il y a ba agence, ba chinois mususu ba kei vacances pour la bonne année. Donc ba on a fait la fin de bleu na poto faut poser là. Ah biso bonne année. Ah toi on a 2025. Na Chine toi on a 2025. Na kangi su kiteza peri eza chapeau mais bachaka ba mèche. La Chine toi dans 2025, 2026 ça fait le quota les 17. Donc depuis moi boy. Eh. C'est kani. Bien ça me des autres. Na buki na ngelo alitoyi. Maman de bouganis, non ton gars, bon sani. Quelque là ici n'a bien te sorry. Donc batunya so, moi bada que lobby samedi non te kate, trop te ka lundi. Pour bloquer je qui retard yo comment, to te ka lundi. Ba polo ezali, bon commander mais à partir ya 10 pièces. Dès on ça commande, bon ça rapide ba lunette ezali, bon ça rapide, pas que ça rapide mais on a servi. Quand on la boutique ni ndé eza comme faut comme sur place. Na la vendre dans la boutique, on va bien dans la Kinshasa. Na na za kuna. Faut comme sur place. Bon, mais dans la matière Anna. Là tu connais pas de problème. Depuis la Chine, je salue Christian Ken. Notez ma Diane. Maman la sereine. Vous avez besoin de ça à conteneur pour contacter Christian Ken. Si vous êtes sérieux, si vous êtes sérieux, vous êtes aventurier. Nous avons une chaîne wana olati ezali na Kinshasa chaîne est dans la 20K, médaille est dans la 5K. Ezali na Kinshasa a ezali. Donc, ezali na Kinshasa comme a ezali. 10 pièces na 100K. Pièce moi on a 10K. Bon. Je suis la RTNC, je suis née à Kelekelo, la maman de Stéphane. Ma chaîne est exacte, donc vous entendez le bleu ezali. Oh, pesa chaînette, gourmet nango ya Sylvie, na ba boucle d'oreille nango ezali pe. Oh, eza chaînette, gourmet ya Sylvie, na ba boucle d'oreille nango. 3 pièces pour ezaka na 20K. Omoni. Numéro pour la commande, combien dans la WhatsApp plus 971 522 95 83 23. Chapeau au pesa, c'est bolingi. Quand de bomona. Oh bon, babenga kayo na babenga kinya. Na lobby boy, affaire Anna, avant nos côté quand ça mon matière. Affaire Anna, c'est un monsieur qui beaucoup langage je te salue, je t'aime beaucoup. I love you so much. Comment na muluba de Lixaza wapi? Moi parce que rendre vérité moi dans de mon cœur. Matana d'amour en personne. Léandre, je te salue. La diva congolaise, pour la fabrique de camis banano, non, il y a peu wana. La oui boy, nous étions mon selou Anna.
Anna c'est une sorcière en fait. Anna aza misala mabe. Azala kana misala mabe depuis kisangani. Otaka moi moi ça va kumba moto na kisangani. Amo moi ça kumba moto na kisangani. Batata nyonso ya kisangani bimala bango eza yebi mo yabi ke papa oyo. Au monde tokola ke mama quartier na papa quartier. Mama za mama papa za papa. Ana yebi mambo na te. Ana ba papa nyonso ya kisangani abima bango. Ba soda koloba te. Nous avons aidé mon combien de numéros pour la commande de t-shirt, la nest, la chaînette. Plus 971, plus 971, 522, 95 83 23. Ou combien de message sur TikTok, tant aussi ça live, non, pas ce numéro là. La t-shirt, le loyer est somme. Je les emprunte, yo, le bien. Anna Zandoki, Anna c'est une sorcière. Anna abandi kindumba lelote. Les hommes mariés, bon tapoter live. Le jeune garçon. Bon bah que basi mususu, ba musicien ba utiliser bango. Ko ba yiba bino ba manaka. Oyebi bat ba mona koza mobulu ko changer mibali to basi lo kwa bilamba ba mona ngolo kumu mezalo kumute o ko mala bize pa aussi kanga mbanga na camarade donc le maman le besoin important là que ça va polo non bloqué ouais na lobi boy Anna za mwasi ya mopa o mokonzi waka na ba bêtise à Congo ka ba audio kuneza ya Kofi ya Ferre na héritier kuna ya zate ba audio kuna ya mibali eza ya Ferre ngola mobali ya Anna Kofi olomide mobali ya Anna héritier kutu mobali ya Anna kuna yaya zate après mutoko yaya level a mobali mais yaya zate na repêchage yaya zate wana yaya oyo famille biso yaya nanga. Merci Yaya. Anna Nangola. Anna ndazaboye. Anna soma si moi mobali mai na mukongo te. Motema ne sepela raté kitaraté. Anna. Combien de ba mi bali oyo baby ça va finir bango. Ngate na ten kombo affaire. Mobali Anna mutali Anna oyo affaire. Mobali ya Anna mutaba andi wana. Comment on constate la pacte de sang? Na yo on dit zoba. Yo posa mayele te. Parce que eza bilo mususu depuis to ba mike to ebike o eza kamabe. Eza ba bilo ke belé depuis bo mwana. Ebike pacte de sang. Ata bolingwango eleki bolingwango pe ya nini po Anna soka koti da mobali na kati ndaku na ye nyaza na vie na ngai Anna koti saka 1 mois et demi vie na ngai sanga lek na ngai maya mkongo esi na kima kokima abina bujaka te andi ozaki zengi oza zoba mobile, il y a des gigolos hein. Yo si ko za gigolo te. Comment moi ça qui manipuler yo? Ata ba kisi ngo bazwaka na ilia parce que beaucoup la sans prière. Botambola ka lokwa ba nyama.
c'est très important. Baboti, bola kisarabana ko sambela nandako. Omonika simple, prière kieka yaken, nzambe protéger nga. Koto na kobima. Nzela na kokende, eloko nyonso na kolia, mutu nyonso na kokuta ngai. Parce que ça va comme ça okuta na bango na nzela te. Boko kuta na te nzambo letu nzela na yete mokili o etondi mabe mokili oyo batoto bozo bimaka na bango makambo eza ebele ba musicien ba utilisaka bana basi misema ba manafi mobwe akomi ko utiliser fiela bimaka na mibali po azula ki ba super ma mibali milaki ba fi o bazaka nzoto mobali soni te mwana mwasi na polongo ya bilamba fo yoka soni kolongolela mbezaka facile te mais leo na Congo kolongolela mbe comme le moko ya normal kolongolela mbe c'est loka normalité kolongola elamba et c'est loka soni. Attention avec c'est pour l'école. Autres gens sont à la fin de l'année. Kolongola elamba lelo moi ba fi boko ba benga ba fi des chances. Na semaine moka longoli kwa mibali kaleson ami bengi fi a lokolo pente parce que kolongola elamba ko coucher na mutu bozo sala échange ya ba esprit bozo sala échange ya milimo boza ko se partager oyo aza nango na oyo za nango donc soki opana moi sampo moi c'est monsieur naka obanzo maneka we makambo nyonso ikangami même mibali obanzo bimanae makambo nyonso ezo marcher lisusu te notre chargeur makambo nyonso e marcher lisusu te pas mibali belé ba utiliser basi lelo na kale ba tango ko ba mama kindumbe zalaka mezaka le roi ya lelo te lelo so taliki deux fois et comme mingi wapi on a ba partous parce que batumusu baza abotami na tiki batumusu baza abotami le roi mobile abotami bongo batumusu abotami tselo kwa mwasi mais au moins mutu mususu abotama ba mwasi et faire que ça ba partout parce que ndето ka ba solo ba to ba kenda ka braza batata wana mo aye osa bino elogo te ya vandi bino mbale atiki bino basi na basi bo salana après na sima pesi bino mbongo yebisanga mutu aza normal plaisir de nini bino basi na basi bo salana po ya pesa bino ba 50,000 wana au moins bango bazaka na iPhone suka nango so tali ebe su ba ndumba ya Kinshasa ebe nango na suka basuka ba malheureuse surtout ba ndumba ba jeune so ki na cop ya Kinshasa ebe nango basuka nango bazaka bona eloti soka uti braza aye tapage champagne asombi iPhone tango koma na pierre ko simsa iPhone nango na coin le va passer 500 le va passer 100 le bokuna il reste c'est la personne qui a un bon acquis dans téléphone nous avons qui sous cop nous sous bandeko c'est bien Anna paix à l'âme de ton fils yebisanga moi non akufi na ba circonstance kwa mabe oui kokende oyo okenda kolaka
moi nous sommes voyager soko ye weko yoka on dit zoba olingi moi smo boy akom ko ko présenter moi na kati ya cimetière ce que ça cause qui zengite cause la mboite ce que ça cause qui zengite cause la mboite parce que ou déjà Anna a longola ki yo moto déjà Anna longola ki yo moto parce que na bon moto normal na réalité mutu moto kende boye bisanga ngande mabisa kufi boy ngako mabisa za ko yebisa biso en o mabisa ba bote ba kufa comment ta kenda cimetière biso d'abord moi moi les premiers août les premiers ni maman pendant ba to ke cimetière yo ke ta te habité dans ba kufa et bien mon ko kufa biso to ya ta bi boye te ngono ba bino souté mo ngano kufa to kamwa na bino botika bo sa vina bino ngape na sa vina ngape na ke koto na kei to ko kabona jour wana comment yo maman noté parents noté batonso ko bakenda ka msu parents na ye souci non nous akoki ko accepter en beauté yeah I am strong ndeta mo selu alias trois mois na kufa ki na ba circonstance moko pour peut-être pour supporter ngo mama ya mwana Alexandra bomoni eta mama Alexandra azalara bon na bien bana bon ba kufa na presque situation similaire bon ta mama Alexandra atati maquillage bon na ka ke to ke troisième année mais bon ta la ye mon qui 4 ans maman Alexandra 3 ans bon ta différence na ba peut-être il y a moi peut-être envoûtement omoninga nene ala barata muto atana yibi yo toki atana yibi yo atana binabo atana sanyo mabe soki ka okenda kwa nganga obebisi kotanga omona nga sustain atone donc ngako tufunda nga pa nzambe pourtant que ngana na zota idée ya jour moko atande zaka oh toki pa mama kopo ngana zo idée wana te donc ngaso kendeli nganda kwa nganga atana sanyo mabe ezwa ngate même tout ça dans les même na penser na biso même penser et non au salité au canisi au salit déjà les sous parce qu'on a y nénéa te maintenant on a pensé na penser à monter côté les sous ya nganga ngaza na monter na masu mitu donc nga kutuko sokika o kendelinga ndako nganga o bois nous on a ke bois que les dégos on ngate nga ba musicien o ba ka ko luka nga na butu na mona ka bango na mona ba onesa bino ake ko fiata na kingo defo na ko sakate mama na nga sama tele na ko defo na ko sakate mo musicien mo sauter ko fina nga loboko nanda mabete na otanga ko mo papi kakol na mona yi so ba la te ki londine na évité menga les na monaï na kota prière à 3 jours 3e jour à prière nanga na ba 3h du matin na Dubaï non sambela au benga na téléphone au moins on a sambela no tanga komboni au benga na téléphone na yambati na tongo na bengai na sina mona ki appelle on nga na peso kambote le logo de Nina. Le logo Nina enlevé. Le logo Nina enlevé. Parce que ngai na lobango pour nga pour na mwana nanga. Parce que maloba auto lobaka est très puissant. Comment dit le roi Sakia? Maloba auto lobaka est très puissant dans ma vie na biso. Dans la longoli saki. Déjà na longoli yango. Na longoli déjà silit.
maloba oyo eza na puissance. Yo mutaza famille note koto mwana kufa ata olingaki epo na mawa ya ndenge okaki histoire nenda akufela mwana nani naye kopresente o papa na yo nani wana aza na bomoi te yo komi papa ya mowei ndenge nini ngalo ngalo ntango olobanga ok ntango olobanga mama na akufa okende ata komona cimetière neti nga aza oblige asu mama nanga te pasi oui parce que azalaki mama na nga na bomoi pasi oui po tomesanaki po abotanga me na lelo bwaza su mama nanga te na lelo bwaza su mama nanga te na lelo yaki na l'autre côté nga na tikeli na l'autre côté na lelo yaki na l'autre côté nga na tikeli na l'autre côté toujours bazo mema yo bakende ko présenter yo mowei na kati ya cimetière lokola yo papa na ye. Si c'est pas de l'envoûtement, dis-moi maquiller les gens. Si c'est pas de l'envoûtement, c'est quoi? Ça bègue. Exactement, il y a ça qui est na Chine, ça bégaka. Donc, bo tapoter, bo chaba fleur, bo chaba cadeau. Na Chine, ils ont connexion, la Chine, ils ont beau. TikTok, ça la presque pas. 10 jours. Bon, que qu'on présente yo. Malobani, ou a convaincu qui yo. Que y a que kokotika na cimetière et ça le 1er août po okokotika muninga papa na kufa to mama na kufa kala oye ba cimetière tene za na oluka cimetière ya mama nanga pour la sa pierre tombale. Oui, le 1er août le 1er août na kotika la ta moi nanga ba fleur. Oui, 10 jours a bisa ki onini to kena ke ko présenter Onésime moto ozaki suna moto te alongola ki obo moto bilingalinga boli komona mwasi asango te, mwasi a TV te, mwasi ayebani te. Eza chaînette, eza connexion à Chine. Eza chaînette en Gambie, eza connexion à où? Eza chaînette, c'était bon icône. Eza chaînette, pas ta chaînette. Ta façon la bala éviter. Eza connexion à Chine. Des talibis. Non.
Yo ce qui peut vivre puis on a camarade non bloqué on a page nanga. Non bloqué. Non bloqué qui to ko kasi ko OK. Zana bloqué on la bajana olimo se sangana. Zana na bloqué on a hein pour bien bolinga bose ça ma blague ngapa na sala blague te ngapa na bloquer kawa lobi ka langage moka ya mabe na bloqué yo est-ce que gente ko bénissé live oh non connexion à Chine non la chaînette na bega chaque jour na ta chaînette là il y a bega chaque jour là ta ma chaînette et ça connecté donc chaînette bega c'est live ba ma boîte na comment tout ouais donc chaînette et bega c'est live donc dans la bega parce qu'on a fait pyjama donc ils appellent pyjama pour te bega ça live ah na TikTok les gars ah TikTok comme ça la carte auto c'est la bamboka mususu ah les gratté tala ba envoûté na ko essayer te na ko oh ba ngasu la chaînette na bloqué oh comme la kalongo la chaînette na bloqué parce que sinon bon tchaba flair bon tapoter c'est comme le 100 000 tapotage et bega sousté comme la kalongo la chaînette na bloqué raison mieux na bloqué lo comment ngape na sakana te ngam tuna na pepe taka mi bali loko monaki bote image ba kotsa ki kumbi yopo yoka gu bolini ko mona moi cité ana wana yomo ko muto bimisi video wana obosa mambo salité pour attirer sur bazoba bambwa ya mibali pe ba ko kende kaka yo moko moto bimisi video wana eza yo ana mutu obimisi video wana eza pasi ana mambo banjangu ate obanjona kisangani obanjona kisangani oye na ngangula yo moko za mwa mwasi yo moko za mobali yo moko ozaka mwa mwasi yo moko za mwa mobali skona kindumba nyoso sali oboko ni bafina na Angola yo za na Angola za mama yaya bandumba yebisanga oza na nini na kindumba nyonso bando banzo sala eza lo ya TikTok ya sika boso ni na logo li sento na teka $20 soki e continuer ko kale boko yebanga to ko finga na lo ya TikTok ya sika lingi chaînette te etiki kobege tika botonga ngai
Oh, c'est mec qui a des niais à zotonga, bête, on est. Là, on a bloqué, quoi, comme ça, on se colle, quoi, on a zoba, j'ai bloqué, kazaka, l'ongla, j'ai bloqué ceux qui ont boutique. Comme ça, on a bah, j'ai un autre ça, ça va là, ça, là, bah, j'ai tout le monde à me pousser. Pour les anciens, donc, à le voir, c'est un fion, tu vois, fion. Anna, vie au Salinangola. Vie au Salinangola. Oye, Bana Batu, quand on couche, on a sans préservatif. Idée nous à la ranine. On laisse à moi dans mon ninga makila bongo. Moi na muninga, mobali wa balaote. Moi na muninga, ozo non va mo zoba. Une explication. D'avant dika aboye, akatinga pota, apa mi kati pota, azilo boko nanga asangisi zoba, otiki mwasi na yo na bana. Yo mono na âge mo okoti des gens ont 3 femmes. Kotambo na vie de désordre. Oh, j'ai un bloqué, hein. Oh, comme le mot la pêche. Pour que le moment n'a pas de camarade n'a bino. N'a pas de poussette. N'a pas de bloqué, n'a pas de terre. Donc, au tiki, en Afrique du Sud, au tiki bana, mi bale, na 28 ans, bon bana kaba maman bakite, yo na 28 ans. Tant que on a ana wana. Pour moi, il y en a 28 ans. Moi, on n'a pas la section, on n'a pas d'âge. Voilà ma maman. Voilà ma maman. Agi, à Katio, Katio, Kati, Azuma Sangisi, Anna, aucun temps qui moi la batou, au sein de la pourquoi? Il y a Bissanga, Bandayo Banda Kindumba. Quand le monde garçon là, comme ça, les garçons là, il y a eu ça. Oh, yo craqué. Si au katana au sein de makila non là po to moni garçon et non y a yebo sala po na kindu na pakua kindumba na yo et non ko lidia spécial au garçon na sali yo combien de siko andi oyo abimi am super maman na et la musie combien de bana batu oyo sali na bango pack de son. Moté bakataka yo pepota. Moté yakoloba. Yo bakataka yo pota. Combien de bana batu? Oh, kata bango sangisa baba kila na yo. Bande ko ya biso ya Angola. Bobima. Omoni andi o, ataza ki zengi. Mende da lo biwe famille ko ta la prière. On a délivré. Combien de bana mibali oh Anna oh yo kata bango ba pota osangisa ba makila na yo combien de makila na nzoto na yo eloko baloko ya makila banda toza mikie toyebi te kosangisa makila na moto ezalaka mabe yo Anna donc osambela te na vie na yo ate kondi mokenda te ata malongi. Attends, l'église catholique, comment on va dire, l'église catholique, elle va au sambelate. Mais l'église catholique va faire qui s'arango. Yo, attends, ma longue kendate, au sambelate. Yo, on va dire, amoureuse, il y a Andy, il y a niveau nini. Parce que, les gens battent. Anna, mon selou, Nzete, mon selou. Et après, on a beau côté. Anna bimina ba prêtre combien? Nangola wana ba prêtre ba lunda wana bimina ba combien? Yo anti pour ça moins de 30 ans, wana na 3 passes au bot ici na ndenge. Donc on dit Satan na dé. On aime sur la prière moi sur au bot ici na Afrique du Sud. Au sundo la bana, aime sur tinda rata 100 francs te pour la bana.
kolela ya mwasi wana talande sata memiyo tina ndako ana parce que bobotisaka bana bato botika bona bana ndisi mboka lokwa afidisi mboka pasi lokwa ana impoli mutabenga kokete ayoka soni penga kosa so kokete balinga mobali na ye lokuta omoni ba prière ya kokete omoni ki ndoki no bimi la poisson yo mwana wa muke andi soki na 28 ans wala na 2-3 basi obotisa obanda obotisa na âge do osundola ozumbo oso ya bourse emso mama bana no so abegi yo kokate lingala mbongo kotinda te bozwi nakoloba ngolokwa kizengi na explication lokwa kiboba boba yango pende yeyo oyo ana waki kowela na fani kembo na ba live nde mobali oyo ako mbenga ba fille de chance nitala ni bana ko bulu mbenga na biso aya yo na mobali te donc mobali yango ye wana oyo vanda to tiaba makelele awo mobali yango yeyo andi mobali oyo tele biso ba live bawa so na mvutsmango tokepe na fani kembo olulaki nini ba mobali wana ola nembongo ana biso ki mobali na za mbongo po na boye même la façon de parler ezo ko attirer te mbongo boko kufa d'ailleurs ana l'enquête ana après we batumso la kao ana za madame a na TikTok ana ya assisi mission na TikTok eza ko luka mibali pour ko détruire oh madame mobile comment madame ko danseuse madame ta danseuse héritier okoka mwasi abimate yo kutegendaka yo moko na Instagram banda kokoma olingo ka mwasi abima quelque part te fimo babimi mikolo tokende kolinda ye héritier eza ngono mpe héritier na bilingalinga Kofi pe eza normal po ebe papa musu ya bilingalinga mais fait rigola so fait rigola okwaka na ata libanga te ata na répéter ata na concert te yo andi fo na biso vous a faire rigola ou ta faire rigola certes que alinga pa moi c'est ba moko ya mwindu mais vous a faire rigola eza moi ça pembe ba moko ya mwindu faire rigola zwaka mais ba goût a faire rigola eza pembe. Notre cas tu paye, il y a Anna. Ne me fait le bon là. Le fait avoir pas solo la bassin là. Andi. To boy, maman tu faut la mission boy à faire rigole. Pour hériter oui, et ça solo. Père ta bilinga linga. Kofi bilinga linga. Et la mission pour faire rigole à libanga. Attends na règle. À boire côté dans mes émissions, à boire à côté dans ma concert, libérate. Tu vas faire un peu dans la milieu à nous autres. Moi, ce roi Anna, encore la CPL naïe, mais maman me dit faire. Et tu as l'année là quand nous autres, tu as qu'un ami mobile. Kofi. Comment nous ça va cop na yo na Kofi yo ana yo comment ça va cop à mi bani na Kofi encore qui paye en direct on voit faire rigolo ton affaire à bien makila faire à bien makila et les à bien makila comment makila bon la ya Kofi. Quand un homme t'a utilisé à quel profil?
On a Anna, je vais super, madame Bino, Amélie. Pas vieux ram. Mon selou. Mon selou. Et il y a mon Anna, avec les moutons. Oh, il y a mon Anna. Avec les pires, viens à maman, ma camouine. Oh, Kofi. Comme on dit, azoba super na batame batame ya boyi na ye de babe bani ana mon selou allez kinga sana be allez kinga la mapaki sa o asala ni bali kiliki allez kinga kingumba ana wana le kinga ni anam te kenda ko la ka mwana na ye akenda présenter mwana na kata cimetière alors so pas présenter pe beauté image so la présenter à présenter Andy, c'est qu'à présenter ma chaîne garçon et moi le quoi papa. J'habille, on a beaucoup de boy. J'habille, on a beaucoup moto boy. Moi, on a présenté dans mes balités. Si yo, moi na kufa. Allô, Basile, na pour la qui sort papa na yo. Papa dit Anna moi me coupe sur ton soin d'accord Anna nous a pire yo les qui sarato là la préférence sarato la boy nok on les qui sarato là au battre record to kanisa qui sara likolo tom. Mais yo les qui s'arrêtent là. Na préféré ma plus. Na une cousine na. Cousine na moteur ma bena tanda na ngobo to yebi. To moteur ma ba cousine. E bande ti suka to moteur ma ba cousine. To yebi ke cousine to sola na ye. Lokolo mo ko yebi lokolo te ko chata ni nzaka te. Zaka bote o temi ka kwa manzaka. O so na cousine. Mais yo, on l'équipe Sarah, au battre record. On a préféré Sarah Boyeno qui n'a pas mouru. Que moi, soit que nous présenter moi nanaye à Koufa, mi bali loko à batata naye. Ah, mon seloué, Nzete mon selou. Au battre record, hein? Mon selou. Aujourd'hui, même Bilamba. Donc, montez pour la table Bilamba à Basile. Ferme la porte. Andy a mopé à Salah et Lamba à Basile TikTok. Mais Andy, comment vous dites que ma casse Andy, attends notre père, attends au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Andy a sambilate na vie. Comment il y a polé le haut Andy aux alaki. Moi, Bandi, est-ce qu'on prie? Donc, attends, boyer. Attends, boyer, moi, la catholique, avant là. Voilà, on ressemble à tes. Attends, boyer. Amen, Olani. Et en tout cas, en vous disant, on va sauter. En vous disant, on va sauter. Je sais que yo moza ma porte, non, yo fond, wama. Si tu comme un envoûtement, comme tant où y est déjà, tant où y a ça, il faut là. J'étais mon cellule dans son bina. Dans ta téléphone, voilà non vous me contactez. Voilà non vous me contactez. Pour nous avoir reposé à mon tour sur l'ingété. Un bon moment. Nzamba. Tant y est. Alors nous étions mon cellule dans TikTok. Tapez en disant moi on va nous besoin de 29 000 abonnés. Est-ce que nous parlons un homme qui se respecte à cause de 29 000 abonnés dans TikTok? Et on s'en va même dans mon nom. Mais quand c'est TikTok,
On a 29 000 abonnés. Déjà un vrai mobile. À combien on a 29 000 abonnés de Pourquoi on a mobile abonné dans TikTok? Mais mon mobile, il y a beaucoup de gens. Mon mobile, il a 29 000 abonnés dans TikTok. À ça la vidéo, on tamboula. À ça la vidéo, on y est pas. Dans TikTok. Tu vas abonner ma matin, il y a 29 000 thèmes. Quand on a fait Lamba Basile, on sait dans TikTok. On va abonner ma matin. À ça la TikTok. À ta pote, à peine ma live à Anna. Yango wana, dans la kende qui n'est pas ya Fanny Kembo. Anna tire yosati. Na bien, quand on na kena mobile nanga, pas camarade nanga. Déjà, tout la vérité. Tout ça quand on va TikTok ouais, tout dans toi têtu. Mais mobile est solo déjà. Bon ben on va aller quand on va live. OK? Si ko obimina mobile non. OK, quelque part. Au TikTok mobile c'est yo que ça TikTok. Mon un vrai homme. Bon ben bon, j'ai wana bon ça ndé. Je peux voir une question à politicien. J'ai un mobile na yo, ou que ta camarade na yo, au TikTok qui est dans le salon, yo que ça TikTok. Mais quand ma personne qui a bilamba Basile, on a un voûtement. Tu es au côté pour servir son voûtement qui zengi a andi. Oh, il est là-bas, moi, il est Basile, on a ma cousine. Basile, la famille Anna, Mandeko Bazate. Donc, Anna, je vais apprécier. Souvenir à moi, oui. J'accepte. Il a mal que la homme, il a beaucoup moins de raison, là, tambour. Alors, quand sur la moi, année, après, c'est bien Basile. À Omeki et Kokio. Au Lati. Au Tamboli Nanzela. Nabilamba Basile. Moté pour la bilamba Basile. Bon lata bilamba Basile. Je suis pas parce que. Comment sont les Bali, Natalia moi non. Moi que Anna, moi la kenda wapi. Basile la kenda. Oyo ozo Bali. Natalia moi nano bilamba ya moi non et que Bali non. Anna, au sein qui n'y pas basé pour moi, on a fait vraiment mystérieux. Stéphane, qui m'a tombé. Stéphano, ici. C'est toi qui m'as donné ici. Hein? C'est Vinicius. Famille père, toi on a contact na famille Anna. Non, on va dire. Famille Bengaki. Famille Bengaki, babi yo mon dolekisa ki Basile. Pota moyiba ka bilamba na Zara. Oyiba conteneur mobimba na Zara. Okita Kim. Ok. Vous mettez une doc, il a mis sur la congolaise. Vous mettez une doc, il a mis sur la congolaise. Il y a Mindele, il y a Vodou, il y a Livre. Anna, Ocha Basile wapi. Pour moi, on a à Liboum, à Yo, Soka Bimi, a commis à Bissonioso. Anna Basile a Kenda wapi. Arrêtez de crier. Moi, je suis à Liboum, il y a Yo, Soka Bimi, il y a Bissonioso. Anna, explication. Arrêtez de crier. Allez à la chambre. Explication. Il faut faire sa mission explication bien. Basile a Kenda Ndengeni. Ça va toi. Yongana. Il y a pas de mi bali.
na bilamba moko akananga mibali akotele mama otikali wana na tongo ye mo apeso kaleso Basile apeso senga Basile osusuka mibali na taille ya Basile comment ndenge ni coïncidence ezo coïncider que mibali ozo kotisa kikumbi bilamba bango na taille ya Basile mibali no mata bakaleso Basile mibali no mata basenga Basile mibali no bata ba polo Basile mibali no bata ba chemise ya Basile ana mwana yo bimisi so Basile na réseaux sociaux yo ozo bandela explication ya liwa ya Basile ana mwana ano sala mwana nini ndenge kaka Basile avandaki na kisangani mbula Basile akufa te yo za na Angola obengisa Basile na Angola te Basile akufa te oseki ndumba na Kinshasa Basile akufa te yo bengisika comment yo bengisa mwana obobonana bane obonana te mwana ye maman yo voyager maman mwana kufi ana wapi Basile ana uwe Basile pembala moko mibali nyonso ozolinga na taille ya Basile mibali nyonso bazwata bakaleso Basile mibali nyonso bazolata basenga Basile bachemise ya Basile po beauté ayaka kaka na chemise moko ayaka kofongolelo YouTube ayaka kofongolela serre YouTube okanga beauté kuna omisiyaki bakaleso omisiyaki beauté explica donc ezalaka ya Basile anaye ana coquette mobali no alata bilamba mutu akufa Anna yamona na tongo kalaso yango senga yango ya Basile Anna ya tita mozosala na bana mosalité alati elamba ya mwana na yo oya kufa fo morale bebati normalement faut morale beba ko ça la tête ko ça mbani na carton na lobby si ozo sala na mobali salité ati kaleso ko bani na uté ko ya poto sika kaleso that's the way you move with some baby. It's what I sang. Come on, Neko. Just another moto. No, not Kufa. What are attitude? Ya mama, ya Alexandra. Non, allez là-bas. Nabi, dépression, ouais, Anna. Et tu dois se mettre une double plus. La sœur, mais. Dépression, go. Il y a maman Alexandra. A compété toujours, ne banana Alexandra. Masola Alexandra. N'engage na moi, on sentit que moi, na moi, chio. Azaki kana mwana moko donc to koma ko sengele ndesi ngala ko mo sengela mama na nzamba azako je fipi mama yuko to mokola mama Alexandra na ko mo sengele ka nzamba apesize omoni ka ndaza musula mbonye no baka nzambe kana la mobane wana ala kala asutuka na sema 3 mois à chaque fois na mona mama Alexandra
Et là, moi, je suis remplacer l'exemple, mais à qu'est-ce que pardon, quand on a la véranda. On va aller à prière nanga sur la moni nous n'attendons moi c'est chaque jour n'attendons que sur l'on nami le bela kaka c'est le que quoi peser ata ba pesi mo so ba milliard ata ba so millier banda le que quoi peser ça c'est pourquoi quand on a zé docteur OMC l'on a souci pour obota on a obligé de commencer à effort blom sur la obosa ni milité mais on commence à effort on bat la paix l'eau comme on ce qu'on a montré dans le bagage Nzambe chaque fois on a moi dans le Nzambe moi ça pour la mokate l'eau dans zema 3 moments avec la caillebité na 4 mois à l'hôpital à na zemi seule prière dans la salle pour la maman l'exemple de Zayango. Seule prière dans la salle pour la maman Alexandre à chaque fois on a c'est le attaché maquillage Nicolas comme tenir ma cabine on va azama ka touche moko boy so les gens sont aboti moine en ligne il est tellement au moins donc et ça les bien en gros ça Alexandre était mais et qu'on fortifié en comme si ko en vivre pour na moine wana siko yo liwa basile et bactilo était ya yo to fait nature était ya yo te ke moi va pour finir la situation moi pour je me comprendre raté mais yo continuer kindumba yo continuer kola na mibali wana bilamba ya mwana na ba caleçon on a couché dans mon toit là passé voilà nini bon même ceux qui n'ont affection et le membre sexté pour baser à dire mon bal l'autre à qui de moi non basi la belle basi la belle oyebi liwa basi ato wangani oyebi liwa basi yeba peke basi wana obote ye moko te ana matila tatanga ye ozwa kinya te basi wana obote ye moko te okozwa kimia te ana bana batoyo ozo kataka bango bapota osangisa bango makila na yo tala tala za misu makasi kwa mvuta bana okometi kobenga coquette bota za wana okokoloba te ke wana mwasi na ngana bala ata Rita o bota pesa mukanda sala ngote mais yo kometi kobenga coquette ya kofinga ye bota zala kokakoloba ta ate c'est toi la sorcière ozwa kama sperma bali ya bana bato omemaka obandi makambo de Angola brisesse de foyer depuis qu'il s'engage mibali nyonso moment quartier omema bango na moto obima na bango bamani nyonso ya quartier yo kimakisanga ndeko kimati yo battre record au battre record au battre record ana bonji ndumba boye makila kia pia ata yo moko yebisanga c'était quoi ton idée
C'était quoi ton idée? Oui, après comment il a fait ma caméra, il y a un bébé. Ce qui déjà, on a coupé ça. Nous avons dit bonjour. Fanny qui est bon, on le met ici. Quand tu as ma colade, ce qui n'est pas pour faire, ça fait que l'autre lui met dans le auto. A quand même plus fort. On t'a déjà câblé, on a mis dans le main. Ce qui, on a dit qu'on peut sa famille Kembo. On a compris sa famille Kembo. Dika. Si on a compris sa famille Kembo. Si on a compris sa famille Kembo. Si on a compris sa famille Kembo. Robo yo baby si. À combien plus fort? Non, c'est grave. À combien plus fort? Kabelo. Moi, je me t'appelle les beaux matchs. Moi, je me t'appelle les beaux matchs. Fia Kisi. Au son Kabelo. Au son Kabelo wapi. Au son wapi. Au son wapi. Anna, mon selou, yo mon selou oyo, na loi de bébé ça dit pas la pire vient na côté quelqu'un qui kumbi na loi na, qui vient na, ya maître, yo moi ça moi na comme ça na kizengi, moi na comme ça na kizengi, au bébé ça. Moi ça vient. Moi ça vient kokata kotaka ba prière via zonganda. Mon selou. Bilo batana oboyo signaler live nanga Bilo batana oboyo signaler live nanga. Anna, au son Kabelo. Au son Kabelo. Anna, qui si le bateau se va y Zambé? Le nom bateau se va y Zambé. Boye, na 2026, nous tous sommes à comment qui va pas Zambé. Parce que, Kevin Mokolote. Yo aussi confiance au personne nganga. Confiance au personne à qui s'y en a. Mon selou. Mon selou. Commande à partir à 10 pièces. Pièces mauvaise à 10 k. Pièces mauvaise à 10 k. Après, boyaka oh aza, moi biten dîner bazo ya awa. Oh ana lefio. Ale ki na no ke me ko sirene na maya idiot. Ale ki na maya idiot. Ko apa maya idiot. Ana no le kanani. Ana. Nzeta mo selu ayebi ko diembela. Bien ami, elle a dans la chaîne. Soit Martin Zété. T'as la okita. Ya, Adana C. Ce qu'a dit Mbelina Ilia. On a boîte ati talon, caleçon, soutien. Ajo ko la kanki boy Q na nzete.
Anna. Polo Dika, comment ne peut pas passer à 10 pièces? Ma polo. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te